très bon so bozali kolanda biso to pesi bino mbote na mabota na bino kimia ya nzambe ebila bino tozali émission na biso ML reçoit ezali émission o ezoko yamba bandeko nyonso tous tendances confondues tokoyamba ba pasteur tokoyamba ba musicien tokoyamba ba entrepreneur tokoyamba ba ingénieur donc tokoyamba ba o nyonso bazali na liloba ya kuluba pona kati na émission na biso alors bomesana na yango eza émission na bino et bino ne bakoki kosala ki émission oyo ezala tozala na besoin na bino sans bino émission oyo ekoki kozala te kasi na mokolo na lelo tokoyamba bongo ndeko coach mbote na yo Mbote maman ML. Boni santé. Non, santé za malamu nzamba zo batela. Na banzo za à l'aise na kati plateau na biso. Très à l'aise, ML reçoit vraiment très à l'aise. Merci beaucoup coach. Alors Tony Toyeba coach. Coach Toyebi t'expliquer biso coach pourquoi coach. Pourquoi coach d'abord coach nanga ezali na football. Comme adolescent nyonso comme mwana mke nyonso nabandaki kobeta bale na bomwana nazali na moke mais à 4 ans déjà ma mère me disait que je faisais déjà des reportages à ba match petit à petit nazobeta na l'équipe ya quartier ba nomboté makolongulu malembe arrivé na âge ya 10 ans ami na ngai Jado moi la commune à Kinshasa ayeko yibanga na commune à Barumbu ameminga na commune à Kinshasa l'équipe moko boye ya côté ya Zigida wana bazaya obenga ngozanga par après ba vie ba yeko boto la biso ngo ba yeko boto la yango parce que azaya na mbongo te et koma académique après académique nazalaika neti leader eloko ngo Moukolmoko entraîneur à Yakite, l'école Kabinda. Si vous prenez plateau Kabinda, école Ezana et Koma Wenze, c'était le 26 mai 1977. Entraîneur à Yakite, adjoint à Yakite, Barbi Nanya Opé s'entraînement. J'ai soulevé mon petit doigt, j'avais 13 ans. Dans 77 déjà, j'avais 13 ans, n'a pas si baninga entraînement. Donc, comme moi, Godé Rolongwa, naye koma capitaine de l'équipe de naye koma cap. Oye koma capitaine de l'équipe, olobi ezalaki vision na yo kokanisaki un jour koma ka capitaine ou bien eza eloko moko ya ki spontané kaka boye ou soit obande kokanisango ndenge kaka olobi ki tango zokola des mamans bandé ko ebisa yo ki na âge à 4 ans déjà bandé ko sa ba reportage ba pona yo moko zo mona ezali don ezali te ndenge nini ko voilà eza don pour ba don eza iné eza auto moko ba mater na zote ya don eza don parce que le lope mwana na ngai eza na don wana il y a zo sa reportage à match ba bouchon en français nga noko na nga ba na sa natra na commerce Kasai na Pepsi azo elanga ba bouchon. Déjà na bomwana nazo sakana ba bouchon nazo beta bale nga moko na sa reportage ka koko dona kidumu mayanga nazo beta nga moko sona bale ke na côté na changer comme équipe et le moins côté zo comme équipe donc ils arrivent déjà dans le sang parce que mon père fille joueur mon oncle fille joueur donc ils allaient dans le sang ils allaient le moko iné na botamaki nango déjà na bani ko expérimenter ko exploitant déjà na kusaka na ko mabanga na zo sakanisa mabanga kaka na ba football kaka na football donc ezali déjà don ngai na botamaki nango déjà ce dans na libuma maman na bimaki déjà na don na ya kobeta bali c'était comme ça. Merci beaucoup coach siko ko fait sa biso parcours na yo lobi ke tango zaki na école wana ba tunaki na ko siffler match otombolaki musapi sikoyo ebandaki ndenge nini olekaki pe na équipe nini ekomaki ndenge nini si okola lelo nde to yambio émission na biso ya email donc lokwa na bandaki kobeta déjà malamu
na ngambu na biso na kota Barumbu, j'étais le numéro 5, donc libéraux. Oyo pe grand frère na nga lobilo. Azala pe libéraux na 74 déjà. Tant on a sobeta déjà. Atati ote coach, ce qui na comprendre bando bandi ko ba seki libota na ngo pimba bo ezali libota ba jouer. Non, ezali libota ba jouer. Bandi na papa na yo, ke na noko na yo, siko tangi susu ndeko lobilo to yebi pe ke bangonde bat ba soka Coupe d'Afrique na 1974. Oui. Oui, bon, donc lobilo c'est mon cousin, papa na papa Kulutu nanga. Donc on a déjà na famille na biso déjà ezalaki na 100 ya football. Ba neveu nanga pe ba beti football. Barrière petit-fils nangai ba pratiquer. Pour sport on doit pratiquer et ça na 3 résultats. Attends na salikisi, té 3 résultats et au rattrapé nga. Victoire, nil, na défaite. Donc tina ya kokene ko boma mutu ezate parce que ezana mukolo muta wa raté penalty na football, ezana mukolo muta ko pola na KO na boxe, ezana mukolo musupe muta ko sala nul. Donc yango moni vision onga na ye nango eza ko anéantir makamu nyonso ya ténèbres parce que bato bazo vivre na monde moko oyo bazana ignorance makati na vie ya ténèbres. Donc le vivre dans l'ignorance de ténèbres. Donc mutaza mingi branché dans makambo oh ndenge Bible zo maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mutasa l'entraînement te maintenant muto a sali entraînement c'est pour monnaie. Mais muto a sali te avandi a ko gagner. Wana nzambe ngo pe na banza ko sepela te na muto yo azo travailler na muto azo travailler te. Donc vision un sport sans fétiche yango wana to ye na vision moko mupepe moko ya sika ya ko faire pratiquer bana tala lelo ba coach ba mosala homosexualité na sport. Et ça bien te bana mike coach azo bimana bango. Et ça bien te donc tant musiko bazo pesa muntu elo kwa ke lo boma mama na epo gagner. Et ça bien te mutu musule musu obligé a boma kaba na epo ba gagner. Et ça bien te makambo eza kili ya moni vision wana ye to za pe na journée munene ya vision wana. Oyo yali ke to ko sala yango to ko pesa ba brevet ba diplôme na batu oyo basali mingi na sport na biso concernant ba don pour eza première édition ya sport sans fétiche mais prix wana ezali le sport est un don donc total sabato ba don basali eze belé mutazaki sportif akomi pasteur exemple ya Ngalasi azaki avant centre ya Dragon akoma pasteur. Exemple, il y a pasteur Stewart Longoli, il y a église Oyo Sika, ils ont la cabine de 50, Azaki Karateka, a commis pasteur. Père son âme, na maître Mukuna, Azaki Jidoka, 8e dan, na Jido, Baron Bambi Jido, Abunda Jido, sans fétiche. Les lonzam babengiye. Batonenga faut pesa bango ba diplôme de mérite. Ba papa mundabi, ba salaki mingi, mécène munene ya sport, mécène munene ya musique. Lelo atika biso ba gilwando kokele kotonga stade na bwende ba batlokola ba fifi mansuka makambo osana lwalaba donc bato aninga ba opesa ba bebe to kopesa pe yeme le numéro 1 premier sportif ya RDC a reçoit ba diplôme na toza ba Charles Nguya na Canal Plus mutanema faut ko remercier pour ça la fierté à RDC na Canal Plus na France. Ba Geeksland bazali ebele bato ezali ke azaki mesena utaki awa akomi awa azaki na makambo azo mettre ba moyen pour que sport etamola toza bato azaki na sport akomi admettons maître avocat toza ba maître Pichuleve baname toza ba maître Ken toza ba maître Odilon toza ba maître Mukoko toza ba maître musu akomi ba magistrat. Donc tout ça bato ebele ko zo lokola ba Ron Bimola bazo sala ebele na jeunesse toko zwa ndenge musala ba gouverner bazo sa donc toko pesa batu ba diplôme donc ekozala na couche nyonso tozo pe bano mususu aza mukeme azo former bana toko pesa ye ba diplôme donc diplôme eza catégorisé na ba tranche ya ndenge to pesa pe na diplôme muto a utaki na sport azo musala ndenge ba defe muto modi kembe akozwa diplôme ba famille ba kwa ko représenter ndenge a utaki na basket akosa no natra ti akei voilà ndenge événement ozaya moni
tina sport sans fétiche eye pona kobomana en ténèbre wana tolali mingi na ténèbre wana ya molili mais toli sikoyo bato bamona clair cette fois là Jésus aye na sport aye toye penda na sport kolobela kosala marketing à Jésus na sport parce que sans moi vous ne pouvez rien faire yo kutu mutokolo bela suba makambo ya sans moi yo mutokolo bela ngango eme po côté na pete o ka koza danger. Coach, c'est quoi Tony Baba préparatif il y a événement les andengeni bon c'est préparé ndengeni est-ce que mutuni naza censé à cause coupe wana ou basala kikisi bon basala kikisi je sais pas wana ezali malobeza na mboka na yo coach. Donc toko gratifié toko diplômé batu nyonso ba catégorie kozala banda et banda tiezo kita. Donc, pendant les années 70-74, par exemple, na basien Léopard, oyo biso nyonso tokendaka na mondial na Allemagne. Bazaki 33, batikali ka 8. Na poto baza 5, Kakoko, Kibonge, Kidumu, Bwanga, Mayanga. Na Kinshasa baza 3, Lobilo, Kutwa Kufi déjà miso. Mbungu Tex na Mana. Alors, tokoya na ba discipline nyonso ko gratifier bato tolobaki topesa bato mususu tozana judoka moko Scorpion Bompori ndenga zawana ye akenda na ngola asala société ya gardiennage et puis azozwa ba technique na ya combat ya judo na libanda azwa ko lakisa susu baninga awa azwa pe ba judoka awa ke bunsa ba na ngola azuna ngola ayo bunsa ba awa donc azolo ngola à peu près chômage mutanengo so décerner breveté donc on s'en va inabino donc mutuna ça reçoit tozo tala nilité mais na suka nango édification pe gozala moi enseignement gozala concernant les sports sans fétiche chacun a koyeba soka télémili place ni parce que soto keka na ba don eza ba don monsieur eza miwe eza ba don monsieur exploité eza ba don monsieur non exploité. Les rôles mutakoye basoka za na doni donc to différencier ba dom ko la donc catégorie ya batu oyo alingi ko mona biso numéro za zape wana alingi ko kota na makamu oyo akota passer et aux événements moko du jamais vu une première alors une première oyo ko za la ba soirée moko ne ça na ba poto wana ba soirée ya des galas donc to za na surprise moto bombi to lingo lo bangote bato ba komona on surprise abana moko amike baza ba jimo surprise ona bato ba komona on comme ko donc pesa ke lukoya ko zapete kota masolo oyo yo muto ko ebisana bana ba kota masolo oyo mama emeli nani bana ba kota masolo ngala ebite yo muto we bato oyo mbaka wana à part de ça kasi te to le ba sponsor est-ce que vous avez déjà sponsor ba bato bandimi ko soutenir événement wana ba sponsor bazali ou bien bato basi ba yo kimbela wana ou basi ba répondre yo ba ko ceux qui bazali ou pas mbela yangoyo déjà mbela yangoyo tozana ba fondation mbele tozana ba fondation Widal tozana ba fondation Antoine Tabala tozana ba fondation RKK tozana ba fondation Ron Bimola tozana ba fondation Elikia tozana ba fondation ya Yemoko Mama Denise tozana ba fondation ebele oyo kokota makambo oyo eza ba fondation de eyokana ba fondation eyokana sportif nyonso koma ministre yokana na makambo oyo kokanga maboko teza makambo na bino ozana sengote utaki na bale utaki na judo koma DG makambo na bino yango donc bakopesa mutu nyonso mbano na ye mais bino pe bozongisa biso moto kokate hein ndenge président Mazaro Bakele président fondateur n'est pas un magicien seul il ne peut rien appui na bino nemte sala événement o ezala kitoko pour kozala direct et kozala suivi partout na chaîne mère et puis na ba chaîne parallèle ti na chaîne na biso YouTube voilà ndenge kozala
En parlant de ça, vraiment, boyoki ndeko coach ndenga lobby pour un événement oyo et tu as besoin de sponsor. Bino bat bozo ka biso bino bat bozo landa biso na tango yo. Tu as besoin na bino porte za pour lele pour na ko soutenir iloko oyo kozamala mingi. Tu as na ONGP à Génération Congo Nouveau, oyo chapeauté par le maître Camille Richard. Yé azolanda biso maître Camille na kati ya Génération Congo Nouveau tozana la posa na yo et les Mineta son excellence maître Guy Luandomboyo yo posa na kati ya sport tozana besoin na yo mama Deborah Loando toza pe na besoin na yo pour oya ko soutenir toza vraiment na besoin na bino ba mécène ba tominene o bomoni ki boko ko soutenir bolandi biso du début à la fin na banza boyoki ndenge coach a pesi biso d'explication il y a sport sans fétiche en tout cas to kanga motema te to zana motema munene ya koya kosunga papa Mvumbi monsieur le maire ozoyo kabiso to zana besoin na yo oya kosunga biso pona problème oyo to zana ngo ya événement munene to zana ngo. Ka coach to qui peut otangi batu musu bazana libanda mboka na ebité pona bango eza ndenge nini est-ce que bango bakoyi kopesa pe bisungi na bango bakoyi koya to qui peut na ndeko oyo papa na biso lobilo oyo akoma déjà aveugle est-ce que akoki koya makamango yango na grand baleine gilondo omelaka ba poisson nyoso makambo yango Maître Gabin Kabengele, Bino Bozana Mokonzi, Excellence, son Excellence Liao, Makambo Koko Tande Yango, son Excellence DG Silva Bilamo, Oyoki Lobilo Akufa Misu, Oyoki Yango Lobilo Akufa Misu, ministre Transport, Papa Bemba, l'entremise ya l'entreprise ya batu oyo bazota la transport mutloko la lobilo il faut transco et qui ezuie pas na ye et que ezui mana et que ezui mbungu tex ba honorer bango et ye na ye ti kuna ti ne sike kozala bato libanda bino kamboko sponsorisé bango tona posa to mona mayanga kakoko kibunge kidumu wanga bato afobaya so baye po bazala ba brevet na bango bino ne bo so bango charge ça ta bango te bato ase belé toza pasteur Thomas Lutete autaki pe na bale akomi pasteur il faut baya toza ba titi mwendo abetaka pe bala sambela makasi toza ba wadol mutasi en allemand ba sambela makasi ba maman Marie Jeanne Bokolo bazana en France il faut baya ba papa Guy Malala bazana États-Unis il faut baya donc bato belé ba zo brevet awa ba zo pe na libanda Baoza awa, baoza pe na libanda René Bonganga, papa social. Bino dotaka ba makamwana. DG Silva Bilambo asala en sorte que ba bisu wana est ramené ba héros wana baza penza bien là. Donc omoni makamweza na makamwana ba Taylor, hein? Mais c'est Taylor makamweza ya bino. Makamweza ya bino vraiment. Makambo eza bino bota donc biso tozana makokite bino ne bokosa eloko na ezala malamu batu balia batu bamela soirée wana ezala kitoko donc yemo kutu gi edi yeli molangi vice papa social bon na likolo na tritino fumo bala makambo yango yo eza la ville na yo tritino so bosali devant mieux que et au sein biso malamu mingi boba miso ba makambo na bino yango oyo osa makambo za mona barumbu aza kino me mona barumbu source tobosa na source vichide makambo yango oyo bokota makambo vichide bokota makambo son excellence vice premier ministre José Kalala Wakala fondation Jokal bokotika makambo te Fondation Jokal Bokutia Maramote, ba numéro na biso contact
plus 243 9 94 96 40 45 plus 243 89 089 89 60 958 ba numéro contact yango wana bobenga bozapete baluka te ba numéro yango wana 09 94 96 40 45 089 89 60 958 donc na banzi maloba oyo tokoki kozala nango yango wana bosoutenir bato bakufi misu lobilo aza wana baoba grand baleine mais tinda lobilo na poto basale baso ya makasi donc présent vanda na ye me bino bosala makambo présent azosala mingi botala nde makambo ezokende donc bato ya bakosouffrir te voilà likambo oyo tokoki koloba yango wana bozanga te bokoyeba bokozwa banonce mokoni événement kozala bokolanda biso na bachaîne na biso parallèle bokolanda biso na chaîne na biso agence de grandes opportunités pour que nyonso ezala. Voilà maman ML. Chane ezobetama sikoyo tozomona makambo malonga te lobi bapolaki sikoyo tozocomprendre te seke eza nini désordre moko eza na kote ya makambo ya sport to ndenge nini coach explique biso na bon na niveau wana ya boire et à manger soto ke ya boire et à manger toza nano na résultat nde nalobaki ezala misato kopola kosala nini na koganye mais ya côté mosusu ezali côté ya organisation toko ezoya toujours ko déranger ba normal ba anti-valeur ezoya toujours ko déranger ba valeur sûre. C'est ainsi que mon sport sans fétiche et pour na makambo wana na 74 33 joueurs bazaki retenu bazaki vraiment accepté na RDC l'air wana Zaïre mais lelo yo komona na coin bato baso loba bon eza la compétence na biso te ya kokota ba makambo nyonso wana tota la deuxième journée tota la troisième journée to ba eloko ni esalamaki eloko ni esalami te pe eloko ni zotika esalama parce que toko juger bolé musu deuxième troisième to gagner donc wana côté wana ekozala soki chane silinde toko loba ba makambo nyonso wana parce que ya boire ya manger na côté na biso na sport na biso makambo eza kilikili. Il y a un moment où il y a un sport sans fétiche pour aimer recadrer bamakambo ezo simbate batu baso na rail. Voilà. Tant on le bien à boire et à manger dans quatre makambo, c'est qu'il y a des désordres aussi. Bon, soit au but de donc bamakambo les championnats d'abord. Championnats aussi là, ça déjà anti-valeur. Na calendrier non respecté, ça déjà anti-valeur. Donc c'est déjà championnat na mboka na bino. Et betami malamu te donc yeba ke résultat pe malamu et kozala te donc eliki na biso na minute oyo eza na équipe A pour kalater toza ko affronter mondial des États-Unis donc côté wana y a pas de souci parce que toza premier na poule mais sport sans fétiche koya pourquoi parce que masu na biso ezindaka to boyi ba Jonas toboyi ba Juda po ba zona ba Jonas baza bato balingate masu wa Léopard esema tokolobela likambo wana na émission mususu ba Juda baza bato oyo batekaka RDC donc tant to koma pénévélement tokosoma poto akoloba likambo ba Jonas na merci bandeko bino bato bezalaki bayike mpona kolanda biso na émission na biso ML Resoir totondi bino botondi na ndenge bopretaki biso attention ya koyoka biso pendant moment oyo tozalaki na bino elongo tokoti na bandako na bino sans permission mais boyambi biso en tout cas topesi bino merci mingi et topesi merci pe na ndeko Rigo les Rigokine les boss sous les Kauka et Cordon Trésor Pinga
to pesi bino mambote belé, to pesi mbote na son excellence le Mineta, maître Guilo Andomboyo et Grand Baleine, to pesi mbote na maître Camille Richard Kalele Malobo, secrétaire général y a parti Agissons pour la République, AREP en sigle. To pesi mbote na maman interfédérale ya Kinshasa, maman Germaine Chinyama Zolantima. To pesi mbote na professeur Carlos Oazali, interfédéral adjoint. To pesi mbote na fédération, ba fédération nyonso Lukunga, Funa, Mwamba, Changu. To beti sete makasi na Funa D, Oazali chapeauté par fédéral Natabemba, fédéral Pachamboyo, fédéral Elingoudia. En tout cas, merci mingi Totombeli bino mokolo elamu, buto elamu, ça dépend na ba air bino bolandi biso. Tozongi la bino mbala sima na 4 émission na biso ML reçoit. Numéro na biso ya téléphone ezali 097 190 87 34. Merci beaucoup. Bye bye.